tunabaka mainformation ya kweli ile tunafuataka kila siku Lingala News. Lingala News magazine atafila information mingi déjà la amalila kidonda makijoki kidogo. Lingala News ina magazine de kulanda RDC Lingala News. Lingala News magazine et ça la information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé, suivez Lingala News. Lingala News toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Basangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui Lelo ezalaki prière ya kafu awa epai ya yemoko presbytère pasteur Didi Likanyakina asalaki vraiment prière ya mobange na kafu po ezalaki mwana nyonso lelo asimbame nguya vraiment ya nzambe awa bolanda ndenge prière ya kafu epai ya presbytère Didi Likanyakina ndenge alobi Babina sali pour Lingala News tanga masolo